ngamole na tali vraiment na bi bato basaki bato ba passer ça bato ba publier qui vidéo oh il fallait ba ticket bi na film ce que bon ba publier na boule ba dénigrer mutu image na ngai za sali mais nzamba la raté bozo kitanga na gauche na droite nzamba zo élever ngai ouais parce que ba fait buzz ça là il y a buzz le premier appel ezaki nani famille banga kité na ebisa yo famille eyoka pasi moko grand-mère na ngai oyo akolisanga nga kuna azalaki te bato ayebisanga ke alalaki na se aloba moto asali koko na nga boye vraiment lobi boye kokozongela ye ngabi le nake na pale na biso te ezalaki tokotourne film donc film moko te esili abi kosala bongo na biyo eyebi te eza bulo ngai film sango la kaba famille non bongo nga na osala cop na ngai nga na osala cop na ngai na bana kobeta lisolo pa ya bato nyonso na ozwi mbongo na nga na tie na poche na bana koloba ke na osala na kasali bulo na nga oyo ifale na sala ba retomber nango est-ce que mambo neza ngai nga na publier yango te le lokutu version pena oya film solo na bat ba mona ngote ndeni et o sepeli ça ba to film na mongolo ebima on sepela makasi parce que ce film on est limité na vendre lango pena pour jusque là na convaincu te non mais yango ka nde vérité na rolo basiko mais parce que bat bazela na lo baneti nini pour lelo na ba réseaux sociaux comment soki ata o che loko boye eza na bato mo bakoma vanda na ka pona kofinga pona mambo liboma okosani na kokufa ngana kosana kokufa ngai okosani na kokufa ngala tuni bango akotiti na cercle yo te wana to yebite makosani kodaila siko poni balatisa lokuta maquillage mambo na kamu mabe na kosana kokufa video ya libome mona na kiboya liwe mona nitende nini c'est bon pour le ba musicien belo ko basala ba clip na ba cercueil ba nini échanger le nini et ça ciné ça scène scénario ce que ça qui est sobé ndé ala à se déguiser qui bongo ba banga ba trouver normal parce qu'il y a un comédien à salima ou ya comédie mais tellement ba ba bi ou artiste doupidi donc yango moni agitation wana mais c'est la vie, hein. C'est la vie. C'est la vie. Tozozongela makambo loba la zanga mote mais c'est soupi et puis yo skoza yo morote et puis que toyo kapé bilenga n'est-ce pas? En tout cas nous souhaitons déjà la bienvenue hein. Merci. Merci beaucoup. Bonne année. Merci pareillement. Tunanga kala DJ 113. Il y a depuis. Na eba ka yo fo ebeka na 113. Non mais en fait non mais attends calme-toi. Alors sikoyo après ba makambo nyonso yo oui, les qui projet Zalisco parce que Yomoro Lobby a un scénario, il a un buzz pour attirer moi lumière sur ta personne. Non, il y a un buzz, il y a poto qui buzz. Il y a poto na beti solo trop na beti solo on expliquer ngo ernyoso ngai au moins de tobeta musique awa tozapi na ba relation musubazana ba libanda mboka ba idakayo tout ça beaucoup ma pe na ba confiance mo boy scolaire to komi mikili senga qu'il faut créer moi j'ai moi car moi quand na conteneur o kitaki na ndenga normal et na pesi première tranche moi sikutu tobeti pe Adidas deux fois après toke kobeta na Genève na juste muke na ngana zoki na boulot na bakisi lisusu kaka pa sero wana pe to sola kabia bagi na zoyi biso az atinde la kanga pele mo kode mboka use artiste na biso to linga ko mingi nzoka na donc so possède na mutu mo 3 ans mo boso la bien akabela kayo aida ka open na conseil na zui pena confiance na PC deuxième tranche après concert à Suisse là to beta concert ya suka vantozonga ya couleur café na zui sumbongo futenga na ke na ba ki c'est lié dernière tranche après ça ba document na clé carrément na conteneur mala sango c'est mukanda te na ba no que relation c'est vanda na bi ke muto azosunga nga pona zonga kini bien yo pozo sunga nani ngai zaka mabanga dédicace kaka naza na ngana vidé na ngaka wana na kenda na ngai suba nzamu sute po oyebika mokili on ne sait jamais donc mutebi pendant 3 ans pese kutu mo banzela musuzo boya peut-être sikoyo c'est
tokoma pena les jours J fona ko kende na récupérer bo ekota na conteneur obike mutu ana zonga ne Londres chombo akanga chombo alia chombo ma mutu donc sikoyo makila pena tamboli faut zonga dans 4-5 heures du temps yazo benganga faut yabo na bandi ko changer nzela na ya pa na ye akangi ne chombo donc tu as une maîtresse na biso a récupérer mbongo na ye o ba ko kabelanga. Alors, de dit qu'on va faire maintenant, oye yo mon côté. C'est ici, c'est après radio, c'est les talents, c'est l'expression artistique et musicale. Toroyo kayo, au salon somo elo como pendant quelques 2, 3, 4 minutes. Et puis pour un plaisir, il y a ba fan nyoso, au bazolanda biso partout dans le monde. Boba national Kinshasa, na Lubumbashi, pe na Matadi. Tu es un ninja. Retour. Voilà. Ouais, ça va. Kozala nanu esete epona sengi nanu te chéri komata na likolo te tango ekoki nanu te bebe esengaki nazala na envio osala bavio tosala badio esengaki nazala na envio tokoma bamio ngana yo mami yo wa ninja mi yo mami yo wa mami yo zela malembe chéri nazokufa pona yo zela malembe o mama mami yo wa mami yo Choo-choo. Ozobomanga chéri Senga ki oye belete mama Omanka kanga souvent sokozate Senga ki ose présence Mami yo Mami yo Mami yo Mami yo Zela malembe chéri nazokufa pona yo Zela malembe o mama Mami yo Mami yo Hélène Kalema Bianca n'avait si fait rigoler beauté Jésus Papa Bagolo soit beauté ya mwana Mami yo Chéri yo C'est la malembe mama Nazukufa pona yo C'est la malembe Merci. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'était l'artiste Toubidi Mboka. Bravo, hein? Félicitations. Oh, merci. Ok, on a vu la musique, compliqué, non, on a bien boulot. Donc, on a sur notre temps distraction. Maintenant, on a coquille pour vous appeler dans la polémique. Il faut faire voir bateau. Est-ce qu'avant. Question au bâtonnier sur Zozela. Est-ce que avant le mois, vous avez dit que vous avez fait non, vous avez un mouvement. Bon, niveau de marbre comme là qui vraiment Nazara, nga sali 6 ans jet set hein. Ba quand ça net na lelo pour na bogi ba. Kotika na note mwana mama.
Papa Matete ko boya nanu te pazuri yo kwanzanga na mokongo kamula kamula oh ba cri na sala na ba répétition c'est le succès dans le monde entier donc c'est pas pour PC mbote te wana père na ngai problème na nga batu ba comprendre fanfan eza ke na uti parler nga beta na orchestre batu te orchestre liboso na beti za jet set alors éducation o nga na zui na parler batu musu ba ibisanga ndengo o sambrier kende pas un tel na longa pas ndena longo pas les padres na ko masiko na ba géo ba animateur bazana ngwa ke azo